plus de 20 ans dans le mouvement, mais bas de match, style et puis Batoiso Zélango, Batumsou Balemba, Batumsou Bazana Mbonga Mabanga na kata balle de match. Ni ne sala que balle de match et puis maté. Balle de match est l'album le plus combattu. L'année passée, il fallait Bima. Parmi les contre-temps, le producteur a produit un disque à Koufaki. Il est là que Papa Chéri a tchabango maboko te a poussé bango de tout le monde que d'abord orchestre Msoubano Babima ba président wana ba tchaka bango maboko. Héritier Watanabe ala mwana oyo ala intelligent. Parce que batumsu bazala kolongwa ezo zala synonyme ya kozala kokoma ennemi ya esika yo uta. Yo moko relation na yo na place yo uti. Est-ce qu'on conserve en bien? C'est ça le problème. Il faut tout na mignon à bas, mais est-ce qu'on conserve la relation bien? C'est ça le problème. Le problème nanga na yote. Le problème il y a moto à longue na patron na ye. La vie ya bango bango bako sokana nzela Patrick Bolonya keba bomo yezali kaka mbongo te ezali se mosala ezali pe mayele ezali se ba moto ezali se bwanya. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur cléboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Le news de Joyce, ils toujours kawana pour nous. Bah, actualité, nous sommes na terrain pour nous, mais rien que la vérité. Ah, le côté les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire encore bonjour à Madame Pichumangaya. Je dis encore bonjour à toi, tonton de la nation. Hein? Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Kissinger Antoine Monaïolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, aujourd'hui les jeunes pauvres maître judoka Nakata France. Je dis encore bonjour à toi, Rit Omoti par rapport à taille la patronne. Bonjour encore une fois, Nabino Bolingaka. Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazara Kaka pour nous saluer la Bino Moussale. Voilà, aujourd'hui dans les news de Joyce en tout cas, je reçois pour vous Rio de Janeiro par rapport, il y a actualité, il y a BCBG par rapport, il y a concert na bango ba utaki obeta o ezaki ya acoustique vraiment comment bana poto bana monde entier ba sepela ki na bilengi ya Papa Chéri ne na ba kité vraiment to ya lelo ndo kana ba actualité ya Papa Chéri ba de match to komi na niveau nini tozo kende pe wapi et puis ba bi ba de match kala mingi te na ko senga vraiment na Steve fongolela nga caméra na ba invité na nga. Bonjour Rio. Bonjour Joyce. Va? Ouais, ça va. Ça va. Un chantier na ba abonné nyoso ya cléboa.com bazolanda biso et puis ba abonné nyoso ya BCVG. Ok, je vous aime, tout simplement. Et puis, on continue toujours. D'abord, merci. Vous s'abonner à Cléboa TV. Vous la news na Cléboa TV. On continue toujours. Toujours s'abonner, liker, aimer. Donc voilà, je vous aime. Quant à moi, je vous aime. Ok, voilà, vous comprenez, c'est vrai que nous sommes avec Rio. Rio, le loto lingato et bakoya na yo na BCBG au Kotarandengini. Rencontre yo na Papa Chéri. Betela biso d'abord du solo. En fait, Nazala musicien na otai tout droit par mon groupe multisystème et Amadilou système. Leur dislocation, na le bango rappel na katakata. Leur dislocation, et ça dit que Papa Chéri bazali na poto bazali très sollicité. Ils ont jugé ceux qui ba outil poto ba dans ça recrutement. Il a lancé appel na batunyo surtout na ba recrutement wana parmi bato bazali recrit bazaki ngai bazaki Jules Cubans d'abord le commandant de PPU, il s'appelait comme ça. Et puis Bazui Chaingenge, Ibu Bangenge a trop, Bazui Héritier Watanabe, Gogan, et puis Bazui, enfin Bazui Rio. Voilà. Ok, là, Bazui qui on dit vraiment yemba qui est chaque motema ya Papa Chéri parce que quand yemba pepe de Papa Chéri, et ça chaque affaire. Oui, na yemba qui José Tchane, nzembo moko José Tchane, nzembo ya Alain Prince.
Voilà, donc... C'est Tokoko comment bilinga José Tchandang. Nasengaki seliba la mama nayelaki sekono na boye epai na yo fami na nga basengaki nga bamoye nasundolaki nyonso mpola mwelekaki chane nazalaka na mwa liloba moke ya koyebisa yo naboma mpe mingi sekele mpe ezalaka na moto moko te ebongi ehasala na confident yango na poni chane José chane voilà. Ok, voilà, Rio Tomekampo et bah osali combien d'années na kata ya orchestre ya Papa Chéri? Nasali plus de 20 ans. Plus de 20 ans na kata orchestre. Ouais, plus de 20 ans. Ba vocal nini oyo yemba ya makasi na kata BCBG et puis na 20 ans wana au passage non d'abord na 20 ans les akindeni parce que vous êtes fidèle til le Papa Chéri. Non, ma vocal est vraiment belé ya makasi na éviter bino ba juger mais que ouais pesa vraiment makambo sentir que na sali ba vocal mais oyo ndé vraiment pesa makambo oyo pena etikala makasi pa bato eza to timola kabenga tayeba mokila nzambe etonani mingi na bayini bamona na molongani bakosala nyonso mpo te bokabwana wana nga na bo yeye Henri Dokolo Romelo Kwai Kondo souverain leader ale batantu ngai na bo ya sente monangani Nelly Bomei ngai na bo so timola libulu tabomana baton royo toza koskondalize voilà ya parmi ba meilleur vocal nanga mais nasala ba vocal ebele j'ai bien bien na vie ya mbango bakosoka na nzela Patrick Bolonya keba bomoi ezali kaka mbongo te ezali se mosala ezali pe mayele ezali se bamoto ezali se bwanya eza vraiment moi ebele voilà. Ok, voilà. Pour ne pas citer Banzembo, on a ba vocal pour ne pas citer aussi Banzembo. On a 3 chansons. La balle de match est à la 4e na BCBG. Ok, voilà. Balle de match, tu as d'abord dans ma balle de match. Plus de 20 ans na kata mouvement, mais balle de match, style les lois, puis batozo zelango, batumsu balemba, batumsu pe bazana mbongo mabanga na kata balle de match. Ni ne sala ke balle de match bimate. En fait, balle de match est l'album le plus combattu. Donc combattu dès que bitumba boye non mais par contre-temps. Par contre-temps ils ont moins belé. Mais cette fois-ci quand même concert au Beta Lelo, tu as un concert déjà. Concert au Beta Lelo, c'est le dernier concert. Papa Chérazo qui n'est pas à la situation on a parce que tout aussi ça n'a pas balle de match. Année passée il fallait Bima. Parmi les contre-temps, le producteur a produit il disque à Koufaki. Mais c'est Simon, il nous avait laissé. Alors, tout bimisa disque bon côté pour mes respect mémoire naé. Alors, le quoi ça Koufi tourné page déjà l'année passée. Donc cette année, Azoki un nouveau producteur, fallait qu'il signe Kaka. Donc vous êtes producteur soit signé disque Biminango. Je crois que Azoki n'est pas là pour parler là maintenant mon nouveau producteur. Ce qui c'est bon, pour moi on a la balle de match dans nos bacs, hein. Voilà. Ok, voilà, Rio, le cabaret to me koyeba, balle de match obi kamingi tezo bima parce que je suis producteur à Sika. Est-ce que naba artiste musicien au balonga BCBG mais bazala pe na banzembo na balle de match bolongo lango to ezaka. Ah mais soko longo. Okena na kamuna buto sana onini siko. Yo longo. Nzembo na oto kena ngwa. Da muto alongo nzembo ezala. So longo na nzembo na oto. Biso to tika na banzembo na biso. Oya akei o atikali avandi biso awa c'est bon. Voilà. Mais pourquoi tout le monde a 20 ans au bino bossel apparemment ba musicien ya Papa Chéri bolinga komi pesa na ba TVT bolinga ko la promotion na bino te bozaka bloko battement bo vandela maki boyebi ke pa biso nyonso ezara mili kimbongo provision bo vanda na bino bokanga maboko. Non en fait wana eza erreur moko que je reconnais que
Baptiste à BCBG pendant activité na média vraiment ils ont que je connais mais bon net ngai nga sala na ngai tant yo be ngai na été sur na compliqué yo donc nga sala na nga mais ça faut moko faut réparer ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai que BCBG te répondra matin na ba invitation pour na émission quoi. Voilà. Est-ce que moi tu te rappelles, tu te dis au moins que bino boleka li soutien na émission mais ba soda na bino ezaki lokwa ba mignon abramo bande ko bundela mouvement ba c'est vraiment ébélé bo moko botala te que tozanga vraiment ba soda moko ya makasi na kati ya mouvement. Non ben il faut dire que bazaki ba oui hein nandi mango que bazaki quand même actif. Bazaki ko sala paix fort pour batouer babango. Oui, ton de ma qualité na bango, tozangi bango. Mais aujourd'hui ça te fait comment on a Abraham Mignon Abraham a comment un orchestre na ye kuna peto moni Chai Ngenge ye pas comment na makambu na ye ba panza mais ni sala ke papa chéri acha bango maboko te apusa bango de to mona que na ba orchestre musubano ba bima ba président wana ba chaka bango maboko. Mukulu mote na mona mutu alongwe bake kotia yesu maboko yo soko olongwe se kokokani okoki na yo bino so mutu alongwe boko tia maboko te minute munani yasa alongwe batia ye maboko na orchestre mosusu pesanga exemple. Mais aujourd'hui tomona héritier Watanabe na Werason kitoko tomona fali pupa pe na ve na ye tu confonds héritier Watanabe aza mwana oyo aza intelligent parce que bato mosusu bazalaka kolongwa ezozala synonyme ya kozala kokoma ennemi ya esika oyo outa. Comme héritier Watanabe aza mwana moko ya éducation ya bien aza toujours na relation ya bien na président na Werason toujours na relation ya bien na ancien président na papa chéri. Mais pourquoi pas avec papa chéri aussi tout le monde na ba Chai Ngenge to mais il y a problème en relation ya mutu na mutu. Mais ba tsenga ba pardon na TV héritier Wata aza na relation ya bien na papa chéri. Je vois mal papa chéri, ceux qui héritier auprès de papa chéri a répudié héritier Watanabe. Donc voilà, na mona eu du concert moko dernièrement, héritier Otani na bango na Guinée équatoriale, orchestre héritier. La team Wata, Otani na bango na Guinée équatoriale, toyé. Na semaine on a gatoyi na ndule, na mona héritier na ndule. Ayepe papa chéri mutakabela bat bambongo, aya chez papa chéri bambongo. Donc on a que relation bien zali. Mais pourquoi pas ba musicien ba bimi vraiment ndeti ya Mignon bon vraiment mwana ya BCBG vraiment. Mais aza 100 wana. No problème ezali ya yo moko relation na yo na place yo uti. Est-ce qu'on conserve en bien? C'est ça le problème, faut tout na Mignon bon mais est-ce qu'on conserve la relation bien na esika yo uti? C'est ça le problème. Il y a problème nanga na yo te. Problème ya moto alongwe na patron na ye parce que Mignon ba parmi kolo ba cause eza ya kolongwa na BCBG ça pe ba kisongi uta na kati orchestre orchestre moko te songi ezalaka te ezali. Moi je connais jour moko moi j'étais la première de personne à koyeba ke Mignon Abraham alongo orchestre tokutana ine na affaire étrangère na kendaki ba démarche na secrétaire na biso orchestre na ba démarche pour madame nanga a voyager avec secrétaire na biso doit avoir la démarche wana ça dit que Mignon Abraham pas na rendez-vous na Vekis ayepe wana tant sisi na poko na to na rebe mercredi le quoi journal lelo poko na to na rep OK Abraham na poko ati to mona na kana rep abino ngana ya susu répétition to o ya tende na moni na sana makamu nanga on a doit temps pour se concentrer dans l'album nanga on doit temps se concentrer dans l'album na yo mais yo appeler sur album officiellement c'est là aux na kata orchestre ça la disque na yo bima ya mona on le connaît comme synonyme ya kokabwana ya kosa non c'est lui eza yemoko ne mutazo gérer ba relation na ye mal c'est pas c'est un problème mangana yo te maman voilà. Et voilà, aujourd'hui on voulait savoir ni les salaires que BCBG na quartier la Tamboyo Kanate. Ils ont d'abord tout le monde a kita
Nini boye zo simba te. C'est quoi en fait biti ya problème parce que tobi que papa Gérald au baraté mais à chaque fois tout le monde a ba moto pe la BCBG na quartier là ta. Tu wana bien ngote. Na habité que na bien ngote na prendre on ga pa na. Que BCBG na quartier te ba yo kana te. Na prendre on pa na yo. C'est de nouveau. Entendu pour nanga. Na habité. OK. Voilà, vous comprenez que nous sommes avec Rio, tout actualité n'a pas pembe par rapport. Il y a des questions sur ça qui a posé. Rio, ça vous fait comment binomo dana na BCBG bosali plus de 20 ans. Bon ba leki ba ya ba kotata musuna ba âge ba 17 ans. Si le lokutu bazora na moyen ya ko mata podium mo na papa chérité. Bo gardara bango ti le pourquoi bino ba via na boko longo na bino te botika pe bana wana ba mata pe bazwa mo chance. Donc na longo po musicien musu soyé. Est-ce que tu as raison? Non, tu as raison. Mais 20 ans. Moi, aïe, allez, c'est l'iri au tir musique. Entreprise, ok. Non, problème, il y a Moutou. Calcul, voilà. C'est pas mon truc déjà. C'est pas mon truc. Ce que Zagi Bongo, déjà. Donc, là idée nanga nango makambo mosusu soki oye zala fort osala ogagner naza toujours artiste mo métro un artiste qui azo convaincre ngai azo convaincre ngai makasi maza doubler nanga je l'aime beaucoup il travaille bien donc bon artiste le roi ndenge wana nzambe fa sunga yake ne liboso ozomona la voix la plus aiguë ya orchestre ya BCBG. Donc, félicitations à toi. Misa nengwana soki tobeti concert. Nga ko tuna yemba na komi ko lukaye. Mais c'est des fins to ko loba no tele na le kana tindi ko na pesa maka. Te menasa la kango. La sala ngo penda ke non. Net concert acoustique to solo na de l'acoustique. Concert acoustique. Après répéter même pas répétition acoustique. Mais ngam na chai to bacha concert de bandi yo ke no banda. Abandi na e. D'abord, même quand na 5 même pas autorisation pas patron non. Mais le coup on a patron titulaire ya poste na ngai na pesi ya bandi concert. Voilà. Et ça la manango. Et le ba ke baba bino pe na mata na shawana nde botele maana po botika micro pa mutu msu ezaka problème. Ya ngwana ba beza cause ya ba succès o bino bosalite na BCBG bana mike ba yana sima bino me basala ba succès à danger. O bino bosalate. Te wana lo bila wana lukuta makasi. Lokuta makasi zana babisika Rio. Ya lokuta. Nandimite kombo ya mwana nini eliki kombo ya Rio. Na ebite ba artiste o bayena si. Bajino baya ba penya mabe. Aya na vitesse. Kombo na eleki ya Rio. Na mukilio nandimite. Jino corporate. Aya sali na epé ba merveille na ye. Obi ka sala pe ya grave. Aya sali merveille na ye. Félicitations. Mais azana aura moko na Rio te. Donc, à Sali n'a pas place à Sali. Mais comme on a élégué à Rio, c'est ce que Rio a fait, lui n'a pas encore fait. Voilà. Il ne faut pas qu'on tire à Babylone au Moko, au comparé noir na blanc, c'est le mot. Mais, quand même, à Sala époque, Gino Caporetti, à Sala époque, très bien. Il chantait aussi bien. Ah, le quoi petit, on a autour le métro. À Sala époque, très bien. Voilà. Donc, à ça l'époque, il y a Sali. Voilà. Ok, voilà, Rio. Tu me tapes peut-être solo acoustique au moment où si tu es que bazaki qui dit bah, non d'abord parce que idée on a papa chéri et mon bien bino mon boba était tobeta concert acoustique pour ton moni ezaki vraiment acoustique pour mon papa chéri wana non. Non, concert acoustique ezaki tellement tobeti ba concert trop. On voulait pas faire la même chose. Tout ça a une différence comme concert en Ouazaki cher. Tout ça a une différence. Dans le concert, nous en vacances. Tout ça qui cadeau, dans les vacanciers. Dans les poteaux, dans les Al Jabi, banane, bazaki wana. Tout ça qui bango cadeau. Voilà. C'était une idée carton mais pour changer un peu ma forme. Voilà. Concert Ouazaki a combien de acoustique? Concert à $100. On a 11, 13. Il y a $100. Voilà. Ok, voilà. Rio Tomekoye, idole dans la musique et Zarana. Idole nanga,
na musique ezaka vie nanga baza mibale eya Luciana le rossignol de Mingongo mpona wana mpona mongongo kaka mais mpona ki artiste idole nanga eza Papa Chéri ka yo mo wana ba flatterie na banda te flatterie te soki omoninga kaka soki kaka omoninga okomprendre kaka ke image ya Papa Chéri donc même soki oza na temekanga kaka photo bato bamona kaka ke oyo azokende kaka tendance ya Papa Chéri bamona te osala nde Papa Chéri asalaka badollar eloko pamba Papa Chéri atambola nyonso beauté aspect mbongo ezolanda idole elingi oloba te ke moto aza idole na yo olobile tokomona le roi Papa Chéri mpe ezaka nango ezaka nango ezala Papa Chéri toza pembe lelo tozobi tomona image ya Papa Chéri dollar eza babi dollar BCBG ne dollar et dollar yana voilà idole na ngai na ndenge ki artiste ezala Papa Chéri mais na ndenge ya chant ezala Luciana de Mingongo. Est-ce qu'on peut savoir la relation avec artistes, musiciens et orchestre, M. Zarandé? Très bien, très très bien. D'ailleurs, on a profité de remercier l'artiste Seigneur Sto, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Semaine passée, il y a un anniversaire en Angaï. On a profité de remercier Bina Filé. Merci beaucoup, mon jeune frère. Merci beaucoup à toi comme ça, Didier Lacoste, Pangi Maïfoutre, Moto Bachéri. Toutou Kalou Dimon premier, number one, l'incontournable. Grand merci à toi. Merci beaucoup comme ça à Jean-Tamissine de Simon. On a fait ce grand merci. On souhaite un joyeux anniversaire. Moi, Baji de Loko Trabendo. Merci beaucoup à toi, Nono Fuji NF. On souhaite un joyeux anniversaire. Et tant d'autres. Seigneur surtout. Esobe, Modero, collègues, merci beaucoup quand même. Donc pour te dire que nous avons une relation bien avec les artistes. Voilà. Est-ce que le loto a un projet dans la musique un projet pour la musique non, projet reste projet. Projet est un projet. Tant que réaliser, pour dévaler. Projet tire la projet voilà. OK voilà, to comprends que malin pour na suka émission na biso. Lelo phénomène, to comment un phénomène lelo to moni artiste musicien na biso ba préparer ba stade de martyr na bango. Ruyata ke yo pe obeta stade de martyr wana oleka na stade de martyr wana oyebi ndenge stade de martyr ezalaka. Lelo bande kono ba jeune frère na yo to yebi na kombo ya Ferrego là, Jésus de Nyons, il est pas préparé stade de martyr. Tomoni Fali pour papé azo préparé stade de martyr nae. Tomoni peut hériter watana boko ko lo ba d'abord na nini. Pour na bandeko o ba signer vraiment stade de martyr wana ba beta ngo vraiment. Tu peux dire quoi pour na stade de martyr o bandeko ba préparer. Le stade de martyr est allé à biso ba congolais. Ils a 4x4 traité. Stade de martyr ils a Papa Chéri té, ils a Wera Sonté, ils a il y a Papa Wembate, Ezali Ayo, Yanga, il y a tout le monde. Quand tu artiste, c'est congolais, tu seras yépé, tu es capable de faire stade de martyr à Robeta. Roga peut soit aligné à Betty. Bon, pourquoi parce que bande qu'on a pas le stade de martyr bango moko. Babeta te prendre. Félicitations. J'encourage. Qu'est-ce que va aider nous copier ça peut-être faire répéter dernier fils na biso Wenge tout monde peut hériter watana dernier fils à Wenge vraiment à ceux qui sont à clôturer pour babi polémique et ça peut soutenir ba stratégie nous copier ça bango pour ba yana on stade de martyr. Voilà, je garde ça pour moi-même. OK. Je peux te rebêter dans le Congo. Ba que les meilleurs gagnent. Et voilà, stade yango na ezawana échanger tes zakawana. Tous la rate beta maboko. Voilà. OK voilà. Rio, tala caméra, ni no ko isa ba na monde entier bazo tala biso message fort na eza nini. Na ba fan na o balinga ko. Donc tala vraiment caméra solo là na bango vraiment ndenge ezala. OK, bana monde entier, je vous aime. Surtout ba fanatique ya Rio BCBG TV. Nga pe na na chaîne na nga ya YouTube. Ba abonné na nga. Merci beaucoup. Na senga bo continuer toujours courser, s'abonner. Vous s'abonner belé. Donc numéro sur les na soukana na saluer déjà batois
On a des fans, moi message fort, programme en mouvement prophétie. Ok, merci beaucoup Nabato Basabona la chaîne Basabona la chaîne Nanga. BCBG Zali. Donc tu bêtis tellement trop, donc tu commences à la vacances. Donc voilà, problème à concert exact, à moins que Babaksa, mais tu as un concert à Soukalelo. Donc voilà, je vous aime. Na Bino, vous continuez toujours pour que BCBG na Bino faut faire the best of the all. Voilà quoi. Est-ce que Rio, ce qui est le faut ça na ba petio ba bima na BCBG, a a besoin featuring na yo est-ce au ça là. Ando ça ne pas papa chéri. Bon, le quoi on a un musicien à papa chéri, basenga papa chéri. Basa na nemo na faire à ça senga papa chéri. Il y a aussi JDT. JDT yanga to mané Obengelanga mama leki yena remplace mama. Fato imanae na epsaeno senga papa chéri. Je crois que à une occasion senga papa chéri te. Na faire rigola senga ki boyemba na nzembo. Senga ki to imanae Paka Juma ye Paka Juma nana ngobosa nelenge maya Paka Juma. Fato imanae mais programme ya BCBG et c'est coïncident qui était dans programme il y a comment on appelle coïncident qui était dans programme il y a studio à faire go là mais sinon ceux qui papa chéri appelle ça qui officiellement à Val prochainement peut-être que ça na soit nga ko invité na nzembo nanga soit il pas ko invité ngai donc artiste nous ce sont dans posa ya Rio ayembela yo ya problème te parce que na musicien na dépendaka na moto oyesika patron nanga na oyemba pourquoi pas mais nzembo no tena balle de match aussi au tekango déjà ou bien solo comme toi déjà tekela ngo Mathieu Mbumba l'administrateur donc voilà voilà. Et voilà, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Sobazaki wana pour Hollanda Club. Wale là vraiment tous un monde limité hein. On vraiment bon monde limité. Tant on peut pas qui ça c'est lengi qui ça goût. Au moins on peut penenga kende mboka fête na fête chaque jour mboka lengi. Puis on général bambote na bato balinga kayo numéro no téléphone pe na bato bazana besoin ya ko benga. Bon bato balinga ngai na pesi bango bambota trop na pesi mbota trop na Gijou Maela après Simbota trop na CG Pava le prince de Paris Masa nanga Sorozo Mirozo na pesi Ngwabi Mabaya José Profa na London na pesi bango bambota trop na pesi Justin les grands producteurs na Londres na pesi bambota trop na pesi David Manga ya l'homme fort na pesi mbota ndeko ya Pichu na pesi bango mbote Parc Bazali na pesi mbota trop na Roger les combattants les snipers de Papa Chéri et de Fatou Béton. On a fait un Edi Kamina les dinosaures, Massa Nangai, mon frère et ami. On a fait un Patrick Djamba, le millionnaire japonais. On a fait un Magin Kole Swabango, Bazav Maman Ebele, Massa Nangai. Sorozo Mirozo, na pesi bambota trop na Espé Manzo qui la femme de Lix. Voilà vraiment moi belé donc oh na bosani oh pe na cité atambala sima to cité bango. Merci beaucoup. Merci Rio pour la temps. Babi que ba musicien papa chéri bazara fier mais Rio vraiment et Ambibiso merci beaucoup. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi Steve. Pourquoi pas dire encore merci à madame Pichu Mangaya. Je dis encore merci à toi Tonton de la Nation. Pourquoi pas dire encore merci à toi Kissinger Antoine Monaïlo Nakata Moscou. Je dis encore merci à toi aujourd'hui les jeunes pour maître Judoka Nakata France. Je dis encore merci à toi Apo Maneno Ombreno antivirus Mona Suka Nzambe. Je dis encore merci à toi Rit au mot par rapport à Taïla patronat. Je dis encore merci à toi Christiana Larazia Mukuse Atalo. Je dis encore merci à toi RK Rosika Kawaya. Pourquoi pas dire encore merci à toi Tina Lach Neymar, Meilleur Mampoula, Maureen Ben 52 de la presse. Je dis encore merci à toi Nabino le Sovomo Bolingaka Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Nabino Tokuta na émission Sika. Bisous, bye.